Ma Mission TV, le miroir du monde. Oyo Mushima l'erta batu a dénoncé ma bébé en Bokaoui. Vraiment, c'est pour la seconde pour le mémoire. Oui, tu es le frère nationaliste. Mesdames et messieurs, oui, tu es un enfant. Votre attention, s'il vous plaît. Oui. Nous allons rendre le dernier hommage à notre frère, notre ami, notre confrère. Azana même rang que Kadhafi, Azana même rang que Mzee, Azana même rang que Lumumba. Et moi ça ne m'étonne pas. Ba nationaliste, ba oumela rapenza te. Mais biso tozo le laté. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, mbote na balandinyo soya itando Ma Mission TV. Baluki bongo to la solo pena ba bazali ko lila tantina to bele mi bo esika na kati ya morgue ya Kilinga Lema to yebongo ko lila mwana mboka mpandisango lokola ngai mwana mboka Lushima Njate ya tika kibiso za kibongo mpandisango na kati itando ya RTNC 1 kasi ya bakibongo kufa uto mikweli kasi lumukolo malonde solo pena zali bongo bobimisa mi nzoto moye pote to lila eto ya suka na simati baki ko tika na malita na demeure ya suka ndenge to lobaka na lokota lifasa bongo boko mona bongo lolenga ni maso bazali ko tambola boye longo ba na tiki bino bongo bolanda boni maso bazali ko leka pe to kozonga na sima.
bandeko batali sikasika bongo nzoto ekolongwa na ndako ya malili ya Ngaliema mpo akokende bongo na mbala moko esika biso mpena bakotia yango na kili miséricorde kasi yango ya wana ekokoma na eno epai solo mpena ye asalaki toloba bongo ya TNC ese mpo ya bongo lolenge moko ya kotalisa bolingo ye bandeko bazalaki bayango mpo ya ye mwana mboka Lushi Manjati ya tiki biso bongo solo mpenza esali mwa pasi yonte ya motema solo mpena baningani ya mosala bakolela na ye elongo libota mwaye bayi bandeko mamboka mwaye solo batikali mpe silema te atako bana baye mpe bayi politiki mingi babeli mbo esika sepa kolela mwana mboka Lushi Manjati azalaki ya motuya mpo ya bayimboka bayekongo demokratike bongo solo mpenza linaka moye asalaka botolo babongo Congo histoire etikali toyebi solo to nani mpenza solo mpenza ya kosala yango lolenge ye asalaki yango uto mwa batango ndike Congo histoire moko linaka moye yebisaka na so na bato bongo lisi histoire ye ekolo Congo demokratiki boni solo mpenza maso matambolaka ekolo so Congo demokratike solo mpenza ye atiki biso kasi tolika ete moto ya makasi to mpe kafika kobotama sepo ya kokobana kosala bongo linaka moye nato babingi na kombo ya Congo histoire nasiki no bongo bolanda boni maso mako koleka pe tokozonga na nsima. Mesdames et messieurs, oui, tu es un enfant. Votre attention s'il vous plaît. Oui. Nous allons rendre le dernier hommage à notre frère, notre ami. Du conseil d'administration de la RTNC. Monsieur le président du conseil d'administration de la RTNC, monsieur le directeur général, monsieur le directeur général adjoint, distinguées personnalités en vos titres et qualités respectifs, agents et cadres de la RTNC. De prime abord, nous voudrions vous remercier tous d'avoir accepté de disposer de votre temps pour venir compatir au malheur qui a frappé la radio-télévision nationale congolaise. Monsieur Lushi Manjati Jean-Pierre que nous paierons aujourd'hui a été engagé à la RTNC en 1998 et affecté à la direction de production TV où il co-présentait l'émission Top Gaieté, c'était une tranche
Ensuite, il a commencé à présenter l'émission Congo Histoire, qui est une émission très connue et très prisée par différentes personnes. En 2017, après la mise en place du cadre effectué par le conseil d'administration, M. Lucie Manjate a été affecté à la RTNC3, à la direction de production TV, en qualité de chef des services chargés de la production éducative et du développement. Et donc c'est un cadre compétent et valeureux qui vient de nous quitter. C'est une grande perte pour la RTNC, mais malheureusement nous ne pouvons pas nous opposer à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous ne pouvons que demander à Dieu de bien vouloir recueillir son âme. Je vous remercie. Vive Lucie Manjate! Le directeur, le même geste pour dire au revoir à l'un d'entre nous qui vient de quitter la terre des hommes alors que nous avions toujours besoin de lui. Koilé, pour accompagner ce recueillement.
Bon, Jean-Pierre Aebaki Kosekisa, il avait l'humour dans son parler, il savait détendre Aebaki Kosekisa, détendre bateau. Moi personnellement, depuis Nazanaï Awa, Bango Baya, Yaya qui apprend Naï na RTNC, mais natikala au monde a été que Aswana Namutu. Azaïra Bamakamunaï, Bandaï Kosala, qui ne créait pas l'unanimité autour de la thématique évoquée dans l'émission Naï, mais en tant qu'humain, il savait vivre avec les gens. Et d'ailleurs, ceux qui assistent à l'émission Naïe, ils toujours Kolandaye, ceux qui ont Kabulana Baninga, mais c'est quelqu'un, l'émission Naïe, il y a improvisation, il préparait sérieusement ses émissions. Il a invité Naïe, il reçoit temps, peut-être pendant toute la semaine, il quelque part, il enregistré l'émission le mercredi, samedi, il diffusait. Donc il suivait minutieusement ce qu'il faisait. Mais je retiens dans lui un homme qui savait vivre avec les gens, avec cet humour en permanence. Jean-Pierre Aebaki Kosekisa yango bon akenaye ngonga naye ko kibiso totikali nzambe abatela place yake. Et malamu nini oretena go apprena et pas. D'abord Jean-Pierre aza amutetela ngana mongo. Donc na tradition na biso batetela na ba mongo to benga na banoko. To koma kineti famille même si on n'avait pas la même vision des choses, hein. Mais to koma ki famille na bumuto na remarqué que loko moko pa na ye soki oza ko solola na ye azalaki très attentif même ata soki ozo sala ye remarque nga plusieurs fois na sala ye remarque na ba émission na ye azalaki toujours attentif mais ya pona kinzela na ye yango peta muso pe sali ke komo na ye pe zala lo ndenge ezali mais azalaki très attentif na ba remarque. C'est ce que je retiens de lui. Télévision, au moment où il y a la session, il y a la classe. La célibat, alors on passe les rapports, on a capacité d'essayer, c'est pétri des talents. Donc, je suis un style de ça. Comment il va nous partager à côté, mais ça va être un Oyo, Mouchima l'Ertabat a dénoncé ma bébé en Bokaon. Vraiment, c'est pour la seconde pour le mémoire. Po biso bana bandal basi ya Colette Chomba et puis biso pasi na bandal pe na Congo mobimba to perdre molobeli ya makasi na ta Congo mais et puis pasi na simara ya Colette Chomba basa honorable bandal pasi na motema mingi olobeti eza pasi ndeko nazozanga ta maloba na simbaki makambo ebele Loshima Njate azaki moto oyo tobingaka na lopoto patriote nationaliste. Musala na ezalaki ko éveiller conscience ya bato. Ko éveiller conscience collective. Ndezalaki musala na cheval de bataille na azaki journaliste d'investigation. Abandek ami pesaki mingi na ko dénoncer complot contre sa patrie. Aza na même rang que Thomas Sankara. Aza na même rang que Kadhafi. Aza na même rang que Mzee. Aza na même rang que Lumumba. Et moi ça ne m'étonne pas. Ba nationaliste ba umela penza te. Mais biso tozo le laté. Tozo le laté pour nanini parce que ba petit Lushima Njate baza déjà ebele na mboka mobimba. Ils n'ont pas besoin de passer devant la caméra. Mais ils sont là, en train d'éveiller la conscience collective, en train de dénoncer les complots contre la patrie. Et ce qui me réjouit, moi, c'est quoi? C'est le fait de voir que même les adversaires naïe, ils ne sont pas restés indifférents. Ils sont venus lui rendre un dernier hommage. Et moi, je dirais pour terminer que Lushima n'est pas mort. Il n'est pas mort. Merci beaucoup. Balandi à ma mission télévision, yo finalement. Balandi à ma mission télévision, sika awa to bona kati ya lopango ya RTNC 1
pe pa ibongo mwana mboka Loshima Njate azaki solo pena ko sala lokola mopandi sango na itando moye ya yambo ya ekole Kongo Limoka to benga ngo télévision nationale bomoni bongo boni maso malikana ki kuto to utaki na morgue to yemba la moko awa na kati ya TNC le roleni kan bongo bandi ba ndinga mosala bongo bayambi nzoto moye pe bongo ba autorité bazaki bo isika to tang bongo mwana mboka Arimo Vasaka ezaki bongo ministre ya kalakala et intérieur bongo sika nzoto na ye ebele misika wa bazali bongo kokina mbala moko ndako moye beta mwa tour osima kokini bongo esika ekofanda na kini miséricorde bongo mokolo malobi de koza bongo mokolo ya enterrement to benga bongo to bongo mokolo ya bokunda mingi to pesi bongo so pena longo na baso bandaka biso moteur mokolo bongo to na moni bongo mwana mboka Saint-Marcel longo na groupe terrestre depuis États-Unis et longo na mwana mboka Didier Matondo Maswe kama aux États-Unis na ndeka zaki na sima camion tout kozali kuya botika la malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.